Mbotama elamu, mbotama elamu, bibikabo. Mbotama elamu. Bibikabo mwani loba. Beauté, j'espère que vous allez bien, c'est bel et bien Vanessa Herwig. Je suis coiffeuse professionnelle, je confectionne des perruques, je vends des laces frontales, des closures, des extensions 100% IME, 100% Cabello. Je suis installée en Belgique et dans la province de Liège, précisément dans la ville d'Espa. Si vous voulez avoir une belle tête, si vous voulez avoir un beau maquillage pour vos événements, n'hésitez pas de prendre rendez-vous ou de me contacter sur plus 32 465 32 36 38. Vous ne serez pas déçus. Si vous voulez avoir des conseils ou comment installer vos perruques, celles à la maison, n'hésitez pas de vous abonner sur Vanessa Herwig. Vous ne serez pas déçus. Bisous, bye bye. Naumbela na se Yangona tuta tolote Yangona sala fierté Na loboko na yanguya Yango nyose koki Ae ae Asine Yango se kokio Ona nyoso Oza kosalilanga Alleluia Esengo nange komilo yembo Na yeko kubisa yo Mama Kolo Yesu Kolo yabo Moinanga Nakumisio Mama Yesu Moingunanga ya motema Kolo yabo Oloputanga musika Mobali ya bafeve yaya Molingo na yo na motema na ngai Ekosila jamais tant que je vivrai Nakobana koyembela yo Kokumisa yo Omoi na nga mobimba Na mokili oyo Yesu na ngai Namoni moto te Oya kokaki kokufela ngai Bonga na zuwa bobo Ata papa nanga kokaki kosala ngote Mama nanga kuta koboya na ye Oui c'est vrai Yesu okufela ngai Opesa nga bobo Yesu na ye peli yo
abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Si ça va corona. Vous autres, vous êtes bon. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Chaque jour, $10 000. $10 000, on a fait style à la journée. Mais c'est la gueule. Vous en mangez. On cache plus. Je veux dire. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo okosaka te. bobimisi nzela na yo nanyalaka nzela ya solo obele yo mosusu kesi yo Yesu nzela oyo ekosaka te. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bayokisaka masoni papa bofela bana bitike mosungi ya babe mobikisi oyo asikolanga liboso ya babuna nanga alongolelanga maboko ya bayibanga c'est avec l'assurance na koyimba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezalaka te olobi na ngai liboso yo bandela kufa kasi olobi na ngai na bongo naye kososola ete yo ezali bongo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vi nzela na yo eza nzela oyo moi je l'ai dit tout. Oh, ça quand la scène Nicolo m'a pété. So côté la scène. Kitsoko. Make up Kitsoko. Oh là on dirait qu'on a fait tout bon mais le don a fait là. Bah rési pas ça. Bah rési pas ça on a fait là. bayokisa masoni te papa ya bofela bana bitike mosungi ya babe mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya babunamanga alongolanga maboko ya bayini nanga assurance na koyima Yesu azali lisungi nanga lisungi ezalaka te ntango ya kasi nazalaki mpate asatikaki lola ye okiti okufi kaka mpona kolakisa tetwale david alobi
L'éternel est mon berger. Mon cœur tu deviens. Nous avons battu bate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisama na esi oza nzambe oh jésus alléluia Benediction na kuyemba Yesu azali misongi na nga misongi oyo ezalaka te ntango ya pasi nakamela yo apela yo kolinga na ngai tala na ngai nyonso kasi nasuka nayebi te naza molongi alleluya nzela na yo edesevaka te Moi, nyonso depuis moi, dans la chambre, nyonso doucement, moi, bien dans la carte. Moi, bien dans la carte, moi, d'après. Moi, bien dans la chambre, et toi, ma besoin. Moi, bien dans moi, il y a ma bouga, il y a ma mignon, il y a ma belle. C'est le mois d'avril, là. C'est le mois d'avril. Mimi. Le 23 avril, très beau samba le 12 avril, Aminata son père le 12 avril, Shrika Toumba le 18, Marobo le 23,
Ma défaite maman le 16 avril, le 18, non maman le 19 avril. Allez à son âme. Le 19. Menu na là-bas. On a ma deux. Ah ouais, mais mimi. Ah ouais, on a ma deux. On a si c'est pas vrai. Tu m'as dit sur le mot. Attends, je mets là. Tu m'as dit sur le top. Pas trop la maison. L'eau la maison, on a déjà mon matin. En fait, on ça va comme on va ça. Je vais dire là. Non, pas la lié boyo pour la qui a pour tata. Tout ça c'est bélier mon. Nous sommes tous une seule église. Mais pourquoi la guerre? Restez maintenant. Si j'avais tout, Anaza, une vidéo. Avec un message d'intelligence. Merci papa et Kolo, Nazo Pazo Sato. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobimisi nzela na yo. Nani anabisaka nzela ya solo. Bozele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Se nzela na yo. Bayebatalelaka yo. Bayokisa masoni te.
papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo tozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu agora ele vai bem aqui. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te seyo Yesu. Zela oyo ekosaka te. Zela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini na nga. Avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. nazalaki mpate oyo abungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moza mobateli bateli oyo amemaka ngai esika matiti ya mobesu ezali ete nalia natunda natondisama nesi. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi na nga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai ata nanga nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te.
Mais pour ton lobby, nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo letena lititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya nzambe oyo ntango makasilaka aya yesu yaka osiminga na loboko Connexion da minha escola. Babiju, dala. Bala. Estava bien, con la mía no va a ir, estaba bien.
ça va bien, on va dire bonjour à l'appel, on va bien, on va tout la santé, un déco, en tout cas ça va bien. Non, on dit merci beaucoup à maman, la mission Karine Para. On dit là, ça va bien. Après, il faut qu'on la mange, on a dit que après la nouvelle, on a dit qu'on a nous sommes tous. Mais pourquoi la guerre? Pour l'instant, ils ont la batte. Par exemple, moi, je suis en train pour nous trouver le tinga la vanité la barisi poisson, c'est qu'il a évité nos gagner ni barisi. Nos gagner il y a autre chose que moi monte la vie sur pour barisi na ebio le loté na ebio bien. Barisi ko bi ma mosu ta yi donc na le tikia na olia na. Ko za la te kuto ya na nda kwa eps na be yo barisi na nda na ti. Eps ko ça ba émission na yo. Pour ni on a yebe ba barisi na olia pour et pas les questions. Papa social, quand on dit papa social, dans la vacante dans la vie, sur ça et l'autre, papa social les questions, dans le diable. Mais pas pour tout ça dans le diable monter. Non, pas dans la naïe. Et pas rien d'atteindre dans le côté dans la ligne dans la naïe, il faut tout. Tu es le chien. Mais pas pour tout ça dans le diable. Tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunganza. Ndio kwa leo sana ndio kwa sana leo. Quand ça va bien maintenant dans la hawa. Nakula nzela. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. bobelisi nzela na yo nayelakisanga nzela ya solo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebata bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya oyo asekolanga liboso ya bangunamanga alongolanga na maboko ya baini banga avec assurance nakoyeba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezalaka te olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomo kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo tozali nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso o jésus nzela mosusu eza te lobeli nzela alleluya. nzela mosusu te nakolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance nakoyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nazalaki mpate oyo abungaki nzela kasi
opesaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli patre oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali. Kote nalia natondisama na se. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali misungi nanga misungi oyo ezangaka te motango ya pasi nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te. Action. Mais pourtant lui, Ozali,
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai, natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai, mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèles amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez faire confiance dans l'exemple télévision, vous pouvez faire confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oh, ils ont bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, et ça un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yo mtoro talanga yo linga barezi baza. Au peut faire confiance dans l'exemple de télévision alors to yelibino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold.
Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise Télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre était zéro ya lettre. La surprise ya kafu. Barizi Baza to moni confiance au PCB na exemple télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise Télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise Télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place na rouge s'abonner. Au cliquer à wana. Au moins na notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana. Pas au fini au notifier et rosa la bien Zéro Bêtise TV. Bah maman Bah maman Zéro Bêtise Télévision moi na bino. Bah maman penaka na moi na bino. Alors bah maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise Télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise Télévision veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise TV. Bah maman bah maman moi na bino yo Barizi Baza. Confiance au peut un exemple de télévision, on peut s'en à Zéro Bêtise TV. Bon théâtre ya kafu o ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana bota la en famille. Émission papa maman bana bota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB Télévision Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Buzo bakune zate. So buzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un Barizi Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque classe. Toi on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser to y abonnement à Zéro Bêtise Télévision. Yo mouto za un exemple de télévision. Ya kanoka mbango na Zéro Bêtise TV pour rater. Zéro Bêtise TV. Exemple TV Boti Zéro Bêtise Télévision. Alors beau s'abonner massivement beau faire confiance quand des beau faire na salle rabno musala kitoko kuna besoin théâtre musique ba gag besoin ba film ya solo ezanga bêtise be mission ezanga bêtise ba télé réalité kitoko et puis na bombelo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga ba maman rubrique nanga ba maman o pena bolinganga quoi o bolinganga nga Barizi Baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise Télévision. Alors, s'abonner au côté na YouTube Zéro Bêtise TV. Au moins place en rouge s'abonner. Au cliquer na wana au moins cloche ezal ngonga. Au fini on a notification émission nyonso e bando kota ba gago ba théâtre tout e bando kota kuna pour que bozala brancher. Nga ke na ngai. Na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi. Na kimi te na zongi. Au Botani Combo, Zéro Bêtise TV. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations. Barizi Baza. Fondation Barizi Baza eza wana pona ko aider pona ko sunga bato nyonso bazana ba problème. Bao nyonso bazana ba problème, ezala ba problème mo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia bazanga ya komela. Nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango. Na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents, comme déjà na ba âge avancé, peut-être ba tika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuve et tout, to bando kabona bango, yo muto kozala toucher au bando ta la biso, kozala besoin de contribuer à pas à 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bomengona oyo zora to moi muki oyo zora kabola ngona bango alors to bando ke komemela ya bango parce que par exemple la télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, pendant toucher dans les camarades Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba paire ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za
en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision merci fondation Yabino Yangoana merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK Oisa produit en doto et longa kabatash so pilini koza na tema ko ya bien ya propre oiza produit ya kosala oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude oiza oil et kendaka na produit en doto donc so koza intéressé au continuer le biso message na WhatsApp. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.